Kuamba. Bima awa. Toyoki okoma na yo Mario ya Flora wana. Ah, ya Marijan. Bayaya nanga ni Alexi bino awa. Mama Flora aza wapi? Bimisa ye awa. Tozu basango ebele pona ye. Nani ayebisi bino makambo bayaya nanga? Na yebike ezaka ba abonné. Oui, eza ba abonné nde. Balukaki biso pona ba pesa rapport ebandi lelo te. Ah, na yebaika ekozala bango. Est-ce que ba preuve ezali? Papa Kuamba. Balingi bayiba nga bakuluna. Nzambe nanga donc. Eza solo. Mamo aza moyibi. Alie trop pla biloko akimu ko futa. Oh, ozala kape moyibi. Kuluna kakate. Tozwi mbongo na biso pe tokangi deja elongi na yo. Mama Flora moyibi. Mama Flora. Oyo bozo benga moyibi. Eza nani na kobeta bino. Kuamba, otindi moye. Na yo abeta bis. Okanisi na kobikisa yo pono zande kwa papa Kuamba. Mama Flora, tika ngai. Ndoke. Tokei me, tokei te. Tokozonga. Tozwa ndeko na biso. Boya kozwa ye mobali mobimba alukaka musala te. Il faut tolukela yo eloko ya kosala. Pe tolongola ye na maboko ya mwasi wana. Bayaya nanga, bokitisa motema. Bopesa nanu ide. Bomoni netisala ndege nini? Tolukela ye musala te. Tolongola ye na ndaku wana. Kolongola Kuamba na ndaku wana ekozala pasi. Oui. Oza na raison Kuamba. Lokola batia ye na kisi. Bonjour Bayaya nanga. Kuamba komi kobenga batu nyonso bayaya. Déjà babebisi ye mutu epa Flora. Eza ba moya Kinshasa. Tobengi yo awa po tolukela yo solution. Oui, toyebike olingi mwasi na yo mingi. Ah, Mama Flora ba problème eleki. Siko ozo vandela nini okoki na oko zonga wa te. Kuamba luka eloko kosa mobali boyete. 1500 nyonso. Esi la bosunga nga tozonga mboka. Oui. Bozonga kaka mboka. Tozo sombela yo 3 pine. Mbote basemeki. Yango mwasi oyo ozala la Saint-Esprit to nini? Oye kosala nini? Awa. Basemeki na nga na yaki kaka kopesa bino mbote. Oyebi awa ndenge nini ozalaka ndoki? Biso na yo tozalaka ba camarade. Te basemeki na uti kutu eglise bate ibiso toyokana. Yo outi eglise. Pastor yango aza penza makasi. Mam Flora. Ngana kei na ngana yaki kaka kopesa bino mbote. Nalingi bino mingi. Kende malamu Flora. Nazwi bango deja na morale. Soki na sala ki boyete balinga ki ba pesa Kuamba eloko te po. Na moni lokola mwasi na yo a changer. To pesa yo 3 pine, to pesa ma Flora mbongo afongo la restaurant. Ah bon. Ah merci. Na condition moko. Il faut bozonga mboka Kinshasa eza pasi. Ah oui, tozonga mboka ata sikoyo kutu. Yes. Mama bandeko bazopesa nga 3 pine yo. Ozo koma na restaurant. Tozo kende mboka. Na condition moko. Il faut bozonga mboka Kinshasa eza pasi. Ah oui, tozonga mboka ata sikoyo kutu. Yes. Mama bandeko bazopesa nga 3 pine yo. Ozo koma na restaurant. Tozo kende mboka. Tozo zonga mboka to bande la vie à sika. Na bayaki deja Kinshasa oyo tokende na biso. Mboka ezo mankenga makasi. Kinshasa kaka moi na nzala. Papa Kuamba, ti lelo na olela $2500 nanga. Mama Flora bokei wapi? Tokei matanga na mboka après tozongi Europe. Nzambe. Potika la malamu biso tokei. Tokoi kinte mo moanye te Europe boyete. Mama Flora zarape ata vérité likambu nini? Afe na zongi mboka nanga. Bo mankenga makasi. Europe malili moyen te na kokite. Yesu. No lingaka nde makasi boye. Malgré nyonso na salaka bino. Mama Flora star ya mboko yo. Boye malamu lisusu na mboka. Na lambeli bino. Merci mingi to sepeli. Mama Flora akabaka te. Ngai yeyo nakabite. Mama Flora okabaka na yo makasi. Bayaya nanga merci. Bolongo linga na chômage. Nzambe merci yo. Mama Flora mwasi atimba yaka komata. Kozala misu makasi efuti ngai. Mama Flora mutumabe. Amfe malewa ya Mama Flora. Bayaya nanga merci vie. Ebongi. Cynthia,
awa makambo ya kodefisa bato eza te o nyongo eza te pesa nga de saki ya fufu basemeki na ngai ya bakizengi nde bafulinga bayebi teke na profit na bango kaka donc ata client alobi akofuta alobi na pesa te komeka ata mokie te na koboma mutu Kinshasa efutinga lelo nakomi mpe mama malewa vigu vi elengi nazokende na oti na restaurant okanisi na kotika yo okende omoko mpo oyibanga mama makanisi mabe boye